Quand il y a une visite, je vais billetterie, faire rigoler là, qui n'a sa visite à stade. Au Europe, ça me trouve tambour là. N'engue yo za, tu roules le bateau de visite dans le ciel. Est-ce que date est relou dans le calendrier? T'es stade est redéménagé. T'es date nyon se mi balé kokoka. Na yo ki kaka ndenge date bimi. Mais là on a yebika ke ba ko tika la olimu sango na calendrier te. Ba limite sango nene. Ba ba te date na ba. Stade pe ko déménager te kolota ndoto eza malamu. Mais kokokisa ko matérialiser yango ndoto elata nzoto. N'est pas exercice ya munene ezali. Biso to sali 2 stades de France. To landi fait repos sali 2 stades du Congo. Oh ya zo tambla na photocopie ya projet na biso ya double stade de Martyr. Rivalité à faire il n'a fallu. Est-ce que baza ba rivalité? Stade de France coûte zo bota lisusu double stade de France kalata. Restez focus sur le Stade de France. Et gros bon t'appelles stade Moussous. En téléchargement. 4 catégories. Épuisées. Mais bazoko tabino doute. Nanini. Azoko ka sa date te makiona. Ba pesi date. Alors bien te date yango ko te bien ko timba te ko te ka te. Ya ngona Stade de France kuna na comité. Billet de ba fongoli billetterie. Diamant et Sili. Or et Sili. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18 h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Si à vous mbote na bino nyonso na ngongo nyonso bozota la biso na Africa Elengi Télévision, le ventre garçon vitaminé.
garçon vitaminé Benjamin Zamana Ningabino énormément son ayebi qui Richard T Sazarana Sima ya caméra et Bilili comme un ndako et ça la nga bien makasi soki eza na tango bonjour soki na pourquoi bonsoir na bino Léo tobimina équipe na biso mobimba nga na Richard T Sato koluka na biso Charlie Kadima na yende to parler tout sauf rien lelo penda ba warrior ba mourir ya bonne musique ba na rendez-vous lelo parce que bon son intelligence pas vient na biso Charlie Kadima na yé maramba bien mimaka Maréchal les souveiller ça mon colo restaurant yolo ezobo tikala ganga na mongongo makasi na tikala kaka na ye Maréchal les souveiller ça mon colo restaurant yolo ezo Maréchal les souveiller ça yim tasala kibana Dallas balia énormément bio na restaurant yolo ezo merci na yo Maréchal nzambalo la abatela yo merci na fondation Willy Moucheni Sungaba na Congo fondation Willy Moucheni mon vieux code mboka levé innocent na pesi énormément beauté parce que tout la biso code mboka Willy Moucheni na pesi énormément beauté ba union so batala biso petit engagement la table logs ba tout balinga biso merci na bino soki tozoloba maloba moko na Richard T Saroko tinanga David na Charlie Kadima na pesa beauté le la moni na ba siffler na moni na ba siffler na to ba po ali le Charles bimisi ba siffler et puis ça quatre siffler na la kaki bonjour Benji Benzema bonne santé merci santé za malamu nzamba usangolo mbote na balandi Afrique elengi na mbaleleki na epa Kerit na baki soki na yeturo yo na koyana ba siffler yango no moni na ba siffler il y a 4 sifflets et sinon non numéro bani mais 4 sifflets wana so sangisi yango Toche oyo. Na oyo. Toche na boy. Il y a 4. Mais na kati entre oyo na oyo soki sangani. Et bota couleur moko te. Entre oyo na oyo soki sangani. Et bota ba orange. Awa lisusu. Et bota mo ba vert citron na banini. Les assauts 4 étaient donc comme 7. Le ndé na zabo yozo mona na lati 4 sifflets. Mais nga na lati 7 couleurs ya arc-en-ciel. 7 couleurs arc-en-ciel. 7 trônes de Dieu. 7 archanges. 7 archanges. 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine. 7 notes ya musique. La musique. Est-ce que vous comprenez? 7 sauts, 7 sons de trompette. Donc, langage de 7. Formule 7. Et pas être longo. Pour nous longo na formule 7, on a expliqué l'autre fois, 8 aza, sablier, à Balukaka. Mais la machine a remonté le temps. Pour nous kende na ye, au fungola, 9e chakra pour 10 à fungwa matozo wa keter to suki na 10 ok nde ufungwani la divinité suprême nyonso wana nde tobeta lisolo na kati ya émission ya lelo. Est-ce que Charlie Kadima lelo aza en paix na dérangement nyonso azwa ki pa bandeko ba golo banani tout koloba ke date ezate cette fois-ci le 2 mai ebimi. Est-ce que Charlie Kadima aza na esengo yo la fois passée le bagi nanga babi ba date stade de France à Makiona parce que na bagi no date ezali et puis na pesa yo saison na boyolo na bagi no ezana été siko lelo ba pesi bino date le 2 mai saison été donc na gina raison to na gina tort te siko nga pesa raison o pesa nga raison makasi mingi bo pesa nga ngo kaka na si même pour ni siko ba comprendre mambolo ba vente bon entre deux faut ba kondala bala date te bozo luka ninga ko sala ba politeur ba sate ba mona bosa libandi
boy na boy neti soki na lobi na yo date oyo yoki ya Stade de France ezalaki déjà annoncé une année avant. Est-ce que ça bino déjà date? Bon, ngana tozoluka data isate kaka balandi na 2026 2026 2025 2025 balandi Afrique elengi nazana Benji Benzema tozako luka date ngana yote yondo zako luka date mais biso nde tozako bomba date mais date ezalaki déjà révélé annoncé balebele batsola bino on tosa moi avant single oyo ebimi sikoyo ya Fally single nini eyaki temps elingolo bani ngonga l'heure nalobaka moto oyo ayebi korespecte l'heure te na rendez-vous azali pe na respect ya Nzambe te oyebi mpo nini moto wana ana respect ya Nzambe te parce que bolobaka Dieu est le maître de temps et de circonstances. Temps tozongi na temps wana oyo yokaki na single. Si Dieu est le maître et des temps et des circonstances, c'est-à-dire que le rendez-vous, le lieu du rendez-vous, ezali kaka circonstance. Mais le plus important, c'est le temps donné pour le rendez-vous. Parce que le temps, c'est Dieu. Soko yoki même na nzembo Fally à lobby. Que temps ezali kutu leur maître absolu. Le maître absolu de la création. C'est le grand architecte, Dieu Tout-Puissant, qui a tout fait à son temps. Bien. Qui agit à son temps. Donc le maître de temps, d'abord, Yewan. Mais l'air a zoé sabino ango na katanzeb. Bo yokete. Soto zongi na affiche. Oyo représentaki single ya temps. Aromon a tie montre. A tie montre. Ba montre à kala ba tia ba poche wana. Poche pour entendre ngo. Soki toluki affiche wana. Tomona que na montre toza na 3 aiguilles. Il y a minute, il y a l'heure, il y a seconde. Il y a minute et pas écrit au téléma. Na 10. Na 10 minutes. Or 10 c'est ça 2. Qui est à la fois la date du jour et à la fois le 10. Autant ça la mention awa en doublant la note. Le sablier va nous ramener à l'ouverture du 9e chakra qui va d'office ouvrir le 10e qui est le Keter. Tozon son à 10. Aiguille à seconde, au moment à télémina. Atemina 8. 8. Mais, si on a 8, 8, si on a une minute, à 40. À 40. Oh, il y a l'heure et qui est télémina. À 10. 10. Aza 10. Aza 50. La minute. La minute. Mais ce qui est au sali,
Oya, au moins, que 10. 2. Mais 10. Au moins, que 10, bah, mi balé. Mais le 10, na chiffre romain, aza X. X, oyo, azali na symbole mathématique, azali inconnu. Est-ce que vous comprenez? X, aza inconnu en mathématiques. C'est quand tu 10 mi balé. Donc, les deux oyo ezali awa bandité mi balé oyo soki to croiser pe yango et au moins epesa biso X mususu. Donc, tu as 2X. Ça fait 20. Les 20 ans de carrière de Fally. Ce qui est représenté sur l'album X. Oizoya. Mais est-ce que tu vas aller kotanga yango bazo comprendre que zala qui déjà annoncé? Mais si on ne va comprendre, c'est quoi disponibilité sortie. Il y a single temps na plateforme. Bota la date. Le 2 mai 2025. Le 2 mai 2025. Balongoli kaka 5 ya suka. Bache 6. Le 2 mai 2026. Stade de France. Mais tu as une ton numéro qui ont bien été pour toi une annonce déjà. C'est parce que tu as qui kolimbolé la bino angolaire wana te. Et au bout ça mystère na nyonso. Mais est-ce que aux années sengo makasi siko cette fois-ci? Mais sengo na lobino nazalaki nango déjà parce que ezalaki déjà annoncé. Mais bino nde bozali kokoka komona te. Yango wana nga nazalaki ko confirmer bino ke ezali mais loko bo mona lante. Moi to loba pe ezate. Siko lokola basi ba annoncé. Siko toko ko betela bino lisolo po bo mona ke eza langage artistique. Ok? Na langage artistique, tout ça, na ba métaphore, tout ça, na ba figure de style, tout ça. Nyonso wana, donc, le langage de l'image et tout. Ezali ba langage oyo artiste akoki ko utiliser pour na ko s'exprimer. Voilà, mais les 7 artistes à sali live pour na ko fêter 20 ans. Vécha, le monde live andeni parce que ba option à live bima ki belé. Tout le monde il fallait bimisi banzem bilamba na 20 ans il y a 3 chemins. Oui. Bimisi banine est-ce que nengo monela qui live wana tu as trouvé comment? Non mais en fait après pareil qui Alinga qui a annoncé. D'abord le 1er octobre a annoncé Stade de Martyr. Le 7 le 7 à Sali live. À Sali live. Mais bah annoncer date pour le 8, billetterie Fungwami. Du 1er au 8, 7 jours. Non, du 1er au 8, 7 jours. 7 jours. Aïe, on sera la point de presse le 7. Et pour des presse, tu as live. Live. Tu as un bon. Ozoyoka qui a respecté kaka chiffre 7 et 10 quoi. Soko yoki bien. Oyoka qu'il est dans le respect du chiffre 7 jusqu'à présent. Donc la numérologie joue un très grand rôle. Mais pour arriver à le faire, il faut connaître, c'est vrai. Mais il ne suffit pas aussi seulement de connaître. Il faut aussi en avoir les prédispositions. Pour que cela obéisse et réponde. Est-ce que vous comprenez par les prédispositions? Les dispositions, c'est ce que nous avons pris, moi et toi, pour enregistrer cette émission. Mais les prédispositions, c'est ce qui vient
avant même que les dispositions ne soient disposées. Or, les prédispositions dans l'existence humaine passent avant la création, c'est-à-dire dans l'au-delà. Ce qui est bon, c'est qui pona comme ma kitite na mukili. Ata oye na mukili, ata batandeli yo bakiti 20 euros me mata mokote. Il faut ezalate yambo ya yoko ya na mukili. On l'a préparé. On l'a prédisposé. C'est dit, surtout que on a une normalité, il fallait pas abandonner préparer 20 ans depuis longtemps. Awa kuto nazali kolobaka pendant 20 ans ya carrière na yete. Fali vous parle na banzembo ebele. Il vous parle de la réincarnation. Vous voyez réincarnation? C'est-à-dire, moto vivaka, bongo, aye lisusu kobota ma lisusu na mokili. Mais aza au moins conscient, il y a une existence na ye passé. On t'aime sonine. On t'aime sonine. Fali poupa. Ba dimension mais marabino na banzembo ne. Il faut bon yoka et puis faut comprendre que muto azala ba prédisposition moulayi mingi. Abeti yango na mwa banzembo. Nazo nzembo moko pa. Il y a et dans la partie moko ya nzembo na ye ya bafana. Bafana nanga natanga Salomo azalaki la reine de Saba. Natanga Samson akomi Dalila. Natanga Jésus yende Marie Magdala. Natanga Lifa yende Bafana. C'est-à-dire à traverser 4 vies. Ah mais il a ma bête. La lila da ina ni na Samson. Amuto ateka. Amuto ateka Samson la lila. Yango wana lobite. Na Marie Magdala. Ozo makamna obetelo lisolo de. Kasi on a compris na baba. Est-ce que otanga mabilo kwa? Mabilo kwa. La lila ya muto ateka ki Samson. Ai monsa Samson. Mais yo mon de se veut pas Charlie. Déjà nazo expliquer yo tango que fallait maka moi c'est un respect. Ba muto ateka ki Samson. Nani Marie Magdala ala muto ayindumba sokola Yesu makolo. Nani Reine de Saba. Reine de Saba. Reine de Saba. Oui histoire na e. Ça ni. Moi ça il y a Salomon. Asalaini. Asalaini. Oui, mais makamwa. Sikoyo. Donc il y a côté moi alors bino ndebo yo kité. Alinga expliquer bino que l'âme qui s'est réincarnée dans le corps de Bafana, c'est la même âme qui était dans le corps de la reine de Saba. C'est la même âme qui était dans le corps de Marie Magdala. C'est la même âme qui était dans le corps de Dalila. Ouais, bah, mais non, bien. Il y a bien. Âme wana. Des asco monsne. Yangonde et yesko kobotama. Na bafana. Est-ce que c'est comme l'air comme na bafana. Mobali na yé. Nde komi fali. Sikoyo alakisi bino différentes personnes oyo âme eleki. Âme wana bato wana tout bana histoire bien te. Bato wana nyonso bana histoire. Ya bien te. Ya bien. Oh bien dessiné. Parce que teki mutu. Ai akazi ateki mutu. Atekaki mutu oyo ozo disolo allusion à Samson. Mais Samson d'abord azaki nani?
Point d'interrogation. Oh. Kasi. Nde eloko koyeba te. Samson azalaki nani? Soki ngambo wana Dalila azali kuna. Ngambo wana Marie Magdala. Ngambo wana Reine de Saba. Mais awa Reine de Saba, Roi Salomon. Awa Dalila, Samson. Awa Marie Magdala, Jésus. Yoka ko, yoka. Bongo, awa, bafana, awa fali. Elingi koloba sikoyo ke soki ye fali azui makasi ya komona. Amena ye tamboli na kati ya banzoto. Ya basi o nyonso. Tala pouvoir nini basi yango bazalaki nango na mokili. Ok? C'est-à-dire la force que possédaient c'est toutes ces femmes. Maintenant, pendant que toutes ces femmes traversaient, cet homme traversait le corps de toutes ces femmes, lui, Fali maintenant, qui était-il pour être à mesure de voir toutes les vies de la même âme dans les différents corps pour se réaliser ou se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est la même âme qui était dans tout ce corps qui est dans le corps de sa propre femme. Donc, pour moi, comme à un niveau, il y a une vision, il y a une oyo. Si ce n'est pas quelqu'un qui est élevé, qui a l'œil spirituel, tu ne sais pas voir ça. Parce que on se réincarne balaboni. Est-ce qu'il y a une réincarnation ou point d'interrogation. Ezakaya solo to ezakaya lukuta. Point d'interrogation. Ou koyi kozala soki ezaki ya solo aussi on se réincarne balaboni na mokili. Oyebite. Mais yé azoyebisa yo ke azoyebisa te ke directement. Mais azo expliquer yo traverser ya âme. Ou ils ont existé dans le corps de Massine. Et à la question de corps et l'équipe. Pour être en mesure de voir ça. Est-ce que tu penses que cela est donné aux hommes ordinaires ou aux communs de mortels de pouvoir traverser les vies antérieures des autres? Donc c'est pas donné à tout le monde. Ok? C'est pas donné à tout le monde. Alors, le coup là, fallait il y a un alibi, ah, tout ça, tout pour tout zonga, na makamunazo le bano lelo. Il a parlé par la fiche. Disposez les aiguilles de la montre et vous annoncez la date, le temps de 2 mai 2025 au 2 mai 2026, une année. Donc, avant que Boyer Yoka annonce, il y a date, il y a Stade de France le 1er octobre. Et ça là qui déjà annoncé depuis le 2 mai 2025. Donc, ils ont dit, ce que vous avez moutou, il y a moutou, il y a koyokate. L'Apocalypse dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, tout se passe aujourd'hui numérologiquement. On ne peut bien comprendre et déchiffrer que c'est lui qui maîtrise la numérologie ou le calcul numérique. Synonyme, il y a live, surtout ceux qui ont normalité, on a expliqué il était déjà préparé. C'est déjà préparé ou que na moment tel na quartier l'album tout a déjà été préparé. Il fallait en réalité la musique, il fallait voir Jésus la musique. Azali lokola lokola extraterrestre.
Oh, Congolais a joué à Aza lokola nazo linga bina koloba Messi te mais on dirait yango comme de tikalanga. Il fallait la Messi à musique na musique à Congo. C'est-à-dire allié avec de prédictions et de prémonitions. Mais c'est très fort. Hein? Yango nazo ibisa parce que ce qu'on dit l'air azo betela bino déjà li solo alobi na koma na studio Ndiaye Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. Nanu à côté quartier latin T. Bazali nanu ko bunda basala bavani sa talent latin. Mais il est déjà azo Sabino Kabimi champion d'Afrique et des Caraïbes. Oyo l'air wana ezalaki Pepe Kale ne bazali ko benga champion d'Afrique, des Antilles et de Caraïbes. Et il y a Pepe Kale. Est-ce que vous comprenez? Mais sans que Pepe Kale a kokufa lobby titre à champion d'Afrique na Caraïbes et kotika la polele. Après Mikolo Fally Ipupa koya ko bima côté quartier la terre bini à Longo ya sali droit chemin ti lelo champion d'Afrique, d'Antilles et de Caraïbes. Oh, il y a Beta Kali solo. C'est-à-dire, Lelo, j'allais dire qu'il m'a confirmé qu'il fallait pour passer qui Mamounion sur le bas et en haut, comme Lelo. En tout cas, on dirait qu'il était confirmé. On dirait qu'il a analysé Nabino. Nzela Moko. So idée à Robomba Bilamba il y a 20. Est-ce que Chalika dit moi yo Bilamba au Bomba Bana? En tout cas, on a peine dans la Bilamba belé na boya kala. Bomba ya bambule belé. Mais hier à Bomba qui ba Bilamba parce que d'abord eza ba Bilamba où il relater histoire naïe. Histoire à carrière naïe. OK? Les autres moni débardeur ya Liputa. Na chemise, na mbati jean et tout. Pour ngai kutu il fallait babanda nde kotonga musée. Pour na yo. Pour nanga. Il fallait sikoyo nde babanda kotonga musée. Pour na Fally. Bacha bibi ko nyo suna musée. Boni nde pa ina lobaki nde tina ya plateforme oyo na lingi lelo. Nabandi lobby le 15 sans faute plateforme ezokota en marche oyo kosangisa ba warrior nyonso ya monde plateforme universelle plateforme ya ba warrior universelle moni donc l'air oyo nde tokokaki ba warrior bakoka loba non Fally bo récupérer nanu bilamba nyonso oyo ezali epa ya Fally oyo abandaki nango carrière bilamba oyo asalaki nango ba clip bilamba oyo abetaki nango ba spectacle ya Olympia ya Zénith ya Bercy batie yango na musée pour retracer l'histoire mais nayoki balobi akabi ouais la monnaie apesi virus nini bon mais idée wana ya okabeza mabe hein te eza mabe te ye moto préféré akaba mais moto bakabeli est-ce que amoni importance ya eloko bapesi ye aosala nango nini mais lobi soki totongi musée bawarrior batongi musée ya Fally Ipupa toko rachete yango même aux enchères moto azalaki nango neti toyebi ke bapesaki yango na mutu songolo en tout cas ya otekela biso yango mpo toni totia yango na musée soki omoni biso tolingi to immortaliser artiste tolingi to immortaliser na biloko na ye wana me toyebi ke eza epa na yo zwa mbongo pesa biso yango to immortaliser soki mpe ane moto ya motema malamu akoloba nazwi yango bozwa yango ofele botia yango wana mpo etikala tanga mpe na azusu te mpo nga mpe nakoda ye lobi
ba kabuli yango na ba petit on a ta on a balabel exact valeur mais c'était il a bien parce que là il veut apporter logo quelque chose oui mais apporter parce que toujours bêter les so na ngolelo so que apporter qui te to bêter to bêter tu veux ba traiter ngo za matala na ba traiter ngo bon parce que ba comprendre te pourquoi na sala ki émission moko na lobaki na boduga na lobaki nganga oyo apesaka bato succès ya 20 ans soka za ayanga na mona ye na ye bakapesa succès ya 20 ans oui ben nde monende kasi po esanga ke ngai soki na sali boye osala succès pendant 20 ans nanu muto angumena na société pendant 20 ans depuis yo banda boyeba musique non monende banda obandi ozokende ka en flèche ozokende ka non monende ozokende ka comment nene oh ben Koffi Olomide sala tu 40 quelques oui wana ba nombre ya ba album na banene ya ba nzembo oui mais en succès non 42 ans ah mot de succès papa on est là pour te temps sobosani yo ndeta mso yebite ozalaka yo zanga on est bien ozalaka est-ce que ozalaka répondre non ngati bakote musuna ozalaka ya bakota suka filme Eko suka filme le. Kasi bakota suka filme ko. Butongo yo ka loba. Yo ka Koffi Olomide 42 ans en succès. Yo kana yisoko. Concert ya liboso ya Koffi okezaki ya nini? Aya ça date. Oh yo kendaki. Ça date. Oh yo kendaki okoti. Ya ça date. Aki na album nini? Album nini? Album Albosa Fali. Album Albosa Fali. Atanta. Anonymité. Oh, je te dis. Ah, toi, ça y est, Atanta. On a eu ce vecteur. Bon, déjà, ça y est, Atanta. Mais bandi wana te ko fa bandi avant. Tu obi na concert à Libo. Kasi ya wana lobby. So ki l'air wana de l'air yo yé. Yele. L'air yo moni ko ya to concert. Oyo yé. Na bando yo ke déjà. Kasi c'est-à-dire non no na baba bia la senza malo senza yo kutu wana nan tel solo. Vous comprenez ba isa na zoé et yo na mbazi mo dela c'était oh ça succès makasi na viva la musique kasi mo na lobby te ya wana ina so sikoyo succès zaki en dans des si l'air moko ebungi l'air moko yeko bozongela l'air moko yeko matana ngobila donc ezali 42 ans ya kovandisa bato te ozana temps autant d'années de carrière mais on a carrière nyozo carrière nyozo zana succès te contrairement à Fali. Contrairement à Fali. Parce que banda bandi carrière solo na ye. Ngaku tu na koloba depuis bandi carrière professionnelle na ye. Na quartier là. Il gagne un succès. En tout cas, banzembo tout. Mais tout fait non bébé, il fallait sili. Au monité année blanche, au monité nani. Bon, au moment où on a bloqué yo kango. Na tout na ka kasi question. Bon, bozo luba année blanche. Ake Dubaï à zone. Année blanche. Auti Angola aye. Bino bozo luba année blanche. Bozo zela to sa ndeni. Et le quand même ba moi na ki fallait sili. Na bato bazo ko comprendre te. Est-ce que tu peux ça m'toi là-bas? Non. Je dis, V. Charlie Kadimoto a assuré biso Fali carrière na il y a 20 ans ou a quitté 20 ans de succès. À sa première artiste 20 ans de succès. Abanda succès. Si a commis la 20 ans quitté. Quitté. Au choqué toi. Naza les Celtins. En tout cas, Naza les Celtins. Au gros bata les premiers mais les Celtins. Ma fait aimer ma ça succès pendant 20 ans dans la rana succès. Bon. Wana yo ndoko botanga ba kombo ya bato. Te nazo pesa exemple. C'est un exemple yo pesi ndo tani koma mutu. Bon exemple on pesi so kotanga koma mutu te to sa illusion na ngote. Yo na bato yo bandi kotanga. Bato nde bazwa kaka parcours na bango ba banda ko vérifier ba balancer ba comprendre réalité où ils allaient contraire par rapport ya oyo ils allaient na Fali. Vous comprenez? Lelo yo niveau Fali accueilli Stade de France. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un français mususu ba banda carrière na France ba sala pe succès?
mais ti batiki musique ti tant que nzamba bengi molimo na bango mais batika lo beta Stade de France oui bien oui bien oui si ko ndeni nous concevoir yango jeune moko ya bandal abandi carrière na rêve parce que les razako koma ba champion d'Afrique dans des Caraïbes wana so muto ya tanya on a mira le bas ce garçon est en train de rêver quoi rêver tout fait tu comprends so atanga ki yango mukolo ya komaka ngwana ngalo bamna o bina mythomane quoi dans ba ndoto bina na mutu ah ba rêve mabe ya ma azi vous comprenez mais les loso qui muto amoni ndenge badi kokokisama soki ezalaki prédisposé te na vie ya mutu esala mabongo te vu Charlie Kalima ah on a se révélé là moi binzamba a détester babondeli na bino te ma préférande ya ngai fala le bon na banzembo na elingi koloba nini vous priez pour que ngana sila mais quand l'air bino bozo sambela bozo senga kana nzambe nga pe na sengaka mais l'air bino bozo senga bien que bozo ebele bien que ngana anga moko mais on dirait azo yinane ya bino te po bwana droit pe ya senga ndenge bozo senga wana ma préféré ne ngai po yanga ka ndenge zo kokisama ndenge na osengela obika na sanzetawa to feta Paris la Défense Arena teba te ki to koma lelo na ba Stade de France te ngana lobaka ndoko ego suka kuta wate azana nzela mulaya zo kende mais nde omonela à part Stade de France au moins son nzela musu fala za ole Stade de France kuta zo bota lisusu double Stade de France kalata en téléchargement maman monsieur comme double Stade de France mo la ndabaninga na beta ba siffler beta lomba siffler Stade de France musu zo bota ba ami sinza unzaule yango na senga na ba warrior bina donc concentrez-vous restez focus sur le Stade de France et gros bota be stade mususu en téléchargement na lobaka na yo na émission moko na lobi na yo bato bazo kokobeta ba concert te problème ezo uta na billetterie zo se rappeler tout ça no ba calcula ya fait tout ça no calcula Paris la Défense Arena mais les lots so tali na Stade de France otala ndeni so ki yo lobi ba lobi na yo o meka ko évaluer billetterie les lots au moins ndeni qui est avancé to avancé ah te ba catégorie zo épuisé hein mais côté musu quatre catégories épuisées mais ba kota bino doute na nini que toujours makiona surtout mais na lobi ba golwa bazala iko kota doute ko yate ko salema te azoko ka ko pesa date te makiona ba pesa date alobi ote date yango te bien ko timba te ko teka te ko on a ça des fois sur le comité billet de ba fongoli billetterie diamant esili or esili après comme sous sauté ya makion bon bolingaka penza ezala ndenge nini bolingi ezala ndenge nini po bodima bino bolingi na batoma toma kutu alobaki atuka soki yezo sekui nga mpenza ifona mona ye natya atamisa piti na bapota na ye kasi bango balingi bongo yezo lera ye toma nga yeyo ye olinga kotya misapi maboko na ngai yango yatya misapi toma kutu alobi mokondi naza so na ntina kotya misapi te na ndimi na moni yo ndenge yo monela bango siko bango bakokoloba ata te ke bamoni na yeso
Mais moi, les gars, ça m'y ça. C'est 7 heures, les gars. Il y a la vie, bah, les gars, Thomas. Mais est-ce que Charlie Gadi, ma rivalité a fait une fallu? Est-ce que c'est ma rivalité? Ah, mon niveau Charlie Gadi, c'est une mission. Est-ce qu'il fallait une faire ma rivalité dans mon cas? Bah, rivalité. Bah, oui, l'année. Est-ce que rivalité, ça a quoi? Ça, c'est photo et le logo. Mais dans mon cas, autour il y a l'oko, autour il y a l'oko moko. Tout le monde a autour à la bombanda na yango. Qu'est-ce que vous avez quartier là? Tout à quartier là, ensemble, fallait à autant quand faire le quartier là, faire le coup dans le quartier là, il y a Goya. Bon, bah oui, bah n'a fallu quartier là, bah rival là, il y a faire un rival là, ah mais juste au qu'il fallait na faire. Binonde bozo luka, boti à bango, mais est-ce que bazali a à la place moko? Yo mona faire côté rivalité na falité. Naloba ngoti. Non. Non de nini. Bon, il y a nini, rivalité en nini. Ah, yo, utolo ba nini. Ok. Ça, des fois, c'est au bout à ma deux. Kasi. Mais yo, il éviter que faire Robert taper double stade de martyr. Ah, mais kasi, c'est quoi yo? Si vous n'avez pas de faire rigolo. Ok. Bisous, tu salis 2 stades de France. Tu l'as dit faire pas sali 2 stades du Congo. Oh, il y a ce temple na photocopie, il y a projet na biso, il y a double stade de martyr. Même nous réaliser. Il y a réalisé les binots. Il est pas à réaliser. Problème est até. Date va c'est la ngoma kamute et kokoka. Ni ekoka. Ba date. Quand il y a bien le peu koka, et kokoka. Stade de paix ko déménager té. Ça dit au peu. Osoka ba bien stade longue là comme ça. Et comment c'est comme ça nous contact Serembao. Il y a un transport comme passe pour comme maguna. Té. Et akawana. Ni wani ngolbani. On a compris, mais tu vas pas comprendre. Ça de relongate. Bah sango balo bakawaza mato ya koyoka. Ah toi là pour ça. On te va ça de gozala ngokawa. Ba on ba quand yo mona visite na bango te. Je vais bien te na bino. Faire rigolo là que non ça visite à stade. Au groupe ça muto tambola. Ndenge yo zawa to rolo bato de visite na tsele. Oh, tu qui peut visite. Mais ce OK, on peut visite na le bien. Au moni ezaki pagote ya Maréchal Mobutu. On a pagote yo boya lundi. Na yo sala meeting ya. Siko lundi on a le bien na kokate. Mais kokate. So aussi pagote e ko longo wana te ozaka. Ezaka wana. Oh mais ce ba tunde siko il faut bazela ba otala. Est-ce que ngai na ko ya pinda ko sala meeting to? On ko lo mama mususu. Mais ce da muta memi lingala. Ce da muta komi da meeting na ngai ko za lundi ya. C'est ga aso ki da ya wana. Na le bilo kola na calendrier au kolongola date donc vous allez na le 19 le 20 est-ce que date kolongola na calendrier te stade redéménager te ba date nyonso mibale kokoka biso pe tozala net ngai kutu na kolingana kufana ntena zabi na nzamba bate au mona des ça ah yo au mona faire na au mona ne lonyo wana na lobi yango nazo douter na zalinde kozela yo monde kozala tete kozala pona moni kolongwa wa te en tout cas yaye na koko yeba te soki kozala te kozala te. Pourquoi dire ça? Parce que je ne suis pas dans l'organisation, je ne suis pas dans le secret de la marmite. Ah non. Contrairement tant mususu n'avait pas afali na yebi nazo tala nazo solola nazo yoka naza na kati ya masolo yo ndenge zo lamba ma zo bongisa mati. Ah tu fais ça pour yo kuno na avantage. Siko na kasi awa na ko koloba. Po naza na ba élément. Est-ce que vous comprenez? Mais kuna siko na élément moko te na yoki kaka ndenge date bimi. Mais lo na yebi kaka ke ba ko tika la olimu sango na calendrier te. Ba limite sango nene. Ba ba te date na ba wo. Stade pe ko déménager ti siko to komo zelande mokolo ekoka siko ngana ko za côté ni ya bato bazo wela ekende to ya bato bazo zele comme ça. Oui le kenene. Ba wela to bongisa to tindika to sala po comme ça. Ngana zo sala le côté le ngana ko vanda des spectateurs na otala.
Donc c'est mais deux positions ce qu'on a. Mais je ne le roi spectateur wana odala. Au mon affaire na visa de. En tout cas na lingi na ngopé sa vie na ngaite. O pe sa vie na ontene. Naza na ngote pona na vie. Charlie Kadima. Naza na vie. Mais na musique yo ebi mambo ekoko kokisama. Naza na vie. Pour l'instant, naza concentré na 2 mai 2026 Stade de France. Charlie Kadima wana pe ko. Na uti ko senga na ba warrior awa tina lebi. À tous les warriors du monde entier, restez focus sur le 2 mai 2026, Stade de France. Mais Charlie Kadima étant que Congolais, à Rojo Bapégué, pour na information, en tout cas, vous avez focus Nazali, des stades Nabino. Nazali, vous avez un message à bon pété? Bango. Mutu bazali kozela batu bapesa bango message bazana batu na bango bapesa message yo kasi so ngai lelo so na lobi na ba golwa ba oyokanga ba comprendre que linga ba monte parce que ba comprendre bon siko lokwa bango basi ba comprendre ndenge wana ndenge nini yo linga ba monte po non bango mutu ba comprendre na ngena linga bango te o ningolo bata malamu na bango mongo te malamu ko te pa na ngai malamu nini ezali koleka date ba annoncer bango na double stade de martyr donc ngai na malamu nini na ko yebisa bango koleka wana. Quoi encourager bon peu na initiative na bango yango na lobby initiative basi ba pesi eza bien makanisi eza malamu mais sikoyo date eko changer te eko kokisama stade eko déménager te eko zalaka wana sikoyo nde makasi na réalisation yoka na biso tout au bête à l'isolo a fallu depuis azo rêvé champion d'Afrique d'entier des Caraïbes. Ti les lots n'enga bando kende ti champion d'Afrique. Les lots tout comme kende na ba ko benge icône mondiale. OK? Lobby ba benga star planétaire. Tout ça de fallu écrire le rôle à rêve et que le roi ndoto. Rêver. Il est permis à tout le monde de rêver. Oui, il est permis à tout le monde de rêver. Tu es en train de voir qui rêve. Tout le monde, tout être humain. Tu aspires à devenir peut-être demain le président de la République démocratique du Congo. Mais le problème ne réside pas dans le rêve, dans la matérialisation du rêve. N'est pas exercice, c'est comme à compliqué. Kolota ndoto, eza malamu. Mais koko kisa ko matérialiser yango ndoto, elata nzoto. N'est pas exercice ya munene ezali. Tu as comme arrivé que loco. Il suffit qu'il y ait une date. Aya sous rêve, le roi date n'a ne quitte. C'est que ça rêve. T'es oh. Modo. C'est que ça rêve. Ah, c'est qu'il ne peut pas rêver qu'au bêta non dans le Stade de France. Mais tu sais quoi, tout ça n'a pas rêvé qu'au bêta. Et Coco bêta pété. Oui. Et il peut au bêta. Mais tu sais, mon colonel, par exemple, guerre et bandit la France. Et bêta. Ta place, yo, même là. Quand c'est pour l'élection, il peut au sein. Ni à Bilera, vous voyez quelqu'un coûter. Guerre et bandit. Non, le bandit, il moula. Non, le bamboula. Non, le faut la catastrophe. Parce qu'il y a un catastrophe, tu mourrais. Non. Oui. Heureusement, il me comprendre. Il y a un lobby. Ko rêver za malamu. Mais koko kisandoto na yo ezwa ndoto. Nde komaka exercice. Mais dans toutes ces informations, moi tout à l'heure, il y a que bah stade à stade bah autorisé même pas que faire rigoler la bêta concert. Il y a des jours on a dit bah reconnaître que citation wana o Isaki annulé au fallait pour pas à quoi il nango que bah si bah retirer loi wana c'est dit faire un endroit au bêta. Bon il y a ngonga na loba ki boye na lobi date koko kakati. Il y a coterie tout ça. Coterie ya nani na nani. Autricage pour main noire. Soki komi ya main noire. Il a fallu y moko rataki 2 jours wana. Main noire nani. Pona nini
bolingaka kolatisa makambo na bato nalobi soki ye kasi bazokombattre ye na main noire ya ye moko stade de martyr ya 2 jours ya fali erataki main noire kombo na ye nani Charlie Kadima bino bwana besengo na bino bino bwana besengo na sa de face na bino yango ndezo simba baninga banyimba kota dana ba souci déjà bangama longola tama souci na moi de loko wana bon donc bana souci mais siko non toute information que stade na ba comme na moi keba ngai yango na lobi date va kolongola te na calendrier stade pe ko déménager te il faut commander mukolo yango événement payé bosse et mukolo na betité qu'est-ce que Charlie Kadima va dire na retourna yo na lobi na lobaka na yo nini uluba nanga nini na nini nyonso na zolo bo yo zolo kaka te voilà nani ke non elobelo ça tout le long na ligne yango te makambo nyonso na zolo bana yo utolo ba zo yo kate apo bana na baki na oni te na baki na oke ba beta na bango te na lobaki na yo ke date ba kolongola te stade ko déménager te mais la réponse nango te Charlie Kadima na lobaka na oni to na soki bango basi su kosmo ka o na lobaki na yo ke ba beta na bango te ko rêver mais kolatisa ndoto na yo elata nzoto ekomaka pe démarche mosusu donc nde makambo nga na lobaki na yo c'est que amour illusoire faire dans l'amour illusoire amour rêver te yo nde mutu komoloba makambo mosusu Charlie Kadima lelo musique ya Congo na tuna ko likambo plusieurs fois dans sala émission lelo musique ya Congo na ba jeune lora ba fali popa ba combien ngo leka ba kofiolo mido ba kumbaki à l'époque bakumbi koleka te mais basali oyo bango bakoki kosala na tango na bango ça veut dire omoni notoriété o lelo fali aza nango papa Wemba pas azalaki nango me abetaki baarena te papa Wemba pe abeta Stade de France te mais notoriété ezalaki Kofi bazali na notoriété yango na lobi noti est-ce que vous comprenez mais elingi koloba te ke bino bosali koleka te basali koleka te parce que ntango mosusu yoka molangi na ngai ezali na capacité ya kokota 1 litre natie 1 litre mbala moko 1 litre etondi molangi na yo ezali na capacité mpe ya kokota 1 litre mais natie 1 litre ekomi kilo ndenge moko na ya natie nano 1 litre te koto mais ekomi kilo ndenge moko na ya 1 litre ezopese kilo ndenge nini c'est-à-dire quoi fali ntango mosusu mpo azwa notoriété akomi nango lelo il fallait akoma lelo te na bastade de France mais ntango mosusu papa Wemba azwaki yango abeti nano ata Olympia te mais bakomi kobenga ye le roi de la rumba on comprend bakomi kobenga ye le roi de la sap ozo comprendre mais ntango mosusu abeti nano ata Olympia te c'est-à-dire période oyo bango bazalaki korenye ezalaki na basale oyo bakokaki kobeta mpe basala na bango kombo oyo ekoki kotambola mokili mobimba mais ntango mosusu lelo mpo kombo na yo ekoma etambola mokili mobimba il faut okoma ntango mosusu lelo lokola afali akomi te na bastade de France mais badéplorant eloko moko bon ba vivant na époque internet ezalaki te non mais basala ba sport soki ezali na surtout jouer époque na bango basala surtout tiango na lelo ntango mosusu balinga baza danger donc yango naloba donc comprendre donc tu ne fais que confirmer ce que j'avais dit parce que soki otali vitesse ya information ya l'heure ya ba papa Wemba oyo nazobeta awa na vitesse ya information oyo toza nango lelo na 2025
soki ntango mosusu papa Wemba azalaki na même vitesse d'information de 2025 ntango mosusu alingi azala likolo. Donc bafali na génération na ye bazali kosala oyo bango esengeli basala na temps na bango. Mais voilà qu'on traiter Fali de Kofi en mieux. Tu es d'accord avec moi? Bon, Kofi en mieux en quoi? Dans le carrière. Ce que Kofi n'arrivait pas à faire, Fali entre deux fois. Na autant le banamino makamba prédisposition awa. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'on peut avoir, comme le moyen de se procurer le succès, si on n'a pas été prédisposé à acquérir ce succès-là, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Donc, le mieux oyo bazo loba, il a fallu na Kofi, bazo comparer yango na ndenge batamboleli. Mais or to uti ko sa no analyse awa to monike ba information ndenge za ko tambola leur bango bazo kende eza ndenge mo te ndenge zo tambola lelo. Lelo oyo les warriors vont appartenir tous à une plateforme de Warrior Universal. Chose qui était impossible il y a 10 ans, il y a 20 ans. D'accord? Or, il y a 20 ans, on a bango ba réunion. Mais est-ce que bakokai ko sala lelo plateforme ko sangisa ba fan na bango tango mususu soki ba alaki na moyen wana de temps mususu ba kofifi na ba kofiette lelo ba créer un noyau moko ou tango mususu ils ont continué aussi à Kofi. Mais les loba warriors, ils ont créé plateforme où ils ont le droit à noyau pour y continuer à soutenir Fali. Donc, tous vivre une époque mi balé à Kokesana. Dans la réalité, il y a n'enge mi balé à Kokesana. Voilà. Donc, ça la comparaison n'enge wanate. Ah, je trouve c'est pas bien de comparer Kofi et Fali. Non. Ce n'est pas bien de comparer dans le contexte où ils vont comparer. Pour Lelo, il y a des émissions qui sont ça là maintenant, on me dit pourquoi après Stade de France il a fallu pour pas Aza Moto ba comparer Tsunami ici à Congo mon côté. À to Koufa. À to Zana bon moi. Ba polémique à bidon entre Bino na Bino tout simplement parce que Bangouni sont très là au bête à Stade de France. Ah. Non, il y a bête. Naba oye bazana bomo inaba oye bakenda. Mais est-ce que Charlie Kadima, l'expérience aux zones en musique, Lelo après Fali passage dans la Stade de France. Au trouver musicien congolais ni nyakoya. Oh nyon so koki ko sala ba effort. Le kono lo bango trop. Tout celui qui peut faire des efforts. Le baka on arena. Mais au moins te bamso ba yaki pe na ba arena. Basuka yiwa. Na ba effort na bango na ndenge kokela ki bango. Basuka ndenge. Na ba effort na bango ndenge kokela bango. Ndenge sukeli bango wana. Oyo yo yebi. Voilà. Donc mais bon c'est la fara fara pe il faut zaraper sur ya kokokate. Moi, il fallait remettre la salle de France. La Parc du Prince, tu peux faire rigoler. Bon. Na yoki ke ba mususu ba lubi o ba zo négocier. Ba zo pe Parc des Princes. Ah mais est-ce que le monde a les deux mains fara tu trouves ça ndeni? Yo bon. Est-ce qu'on kanisi ke gouvernement français? Oyo ayebi ke billetterie à Stade de France c'est fungwami. Ba si ba si classe diamant na or, ba si sont en catégorie misant tout le monde là. Le 2 mai et à concentrer maximum il y a sécurité na autour de Stade de France. Vous assure que à quoi vous pensez sous comment on dit Parc des Princes. Parc des Princes. Ah mais c'est un business. C'est na poser yo question. Parce que là ouais déjà yo où tu beta wana
na stade de martyr balobi bato ya stade balobi l'état nano a retiré makambo wana te mpo banda bato bakufa na mai ekala mbai soki olingi bamisusu bakufa nano na France bongo France bazwa mesure donc lokola bango bakutu bazozwa nde badispositif sécuritaire donc bakoki kosala erreur ya kotia biloko wana mibale awa te wana biloko wana eya makambo ya Kinshasa batie moso na stade de martyr bapese bango 4 janvier wana yo namoni komobanga kobanga ni po wana père amwa nde père esandi wana soki arrivé eloko nini ozali koboya kocomprendre que même moto nyonso oyo akolinga abeta lelo na France na Paris mokolo oyo fali akobeta akokosala loko afali akosala te ozo miboyisa kocomprendre yango mpo nini mpo bakangi yo to mutu ezokokofungwa na raisonnement te ngai soki bakangi yo te loso bakangi yo te les 2 mai moto akosala koleka fali aza te est-ce que le 2 mai wana eza au Congo atikala kozwa te nde ozala en service so wana nga na olobala bacongolais nyonso nakoyede bayo opération teka lopango kende sa défense mais je dis état que patriote congolais le 2 mai wana eza loka piscine à Bethesda ezala ne na stade de France sala effort ozala mpo babwaka yo tamusu lobiko no ezala mpo la Bethesda angelo wana yaka simbi mai apo akei so babwaki yo bizu lobiko kasi soki lero mai wana ezoningana te me jour wana mai wana olingana egla kosimba mai wana te kobangano te kobanga te nalobaka nalobi ngai nde Sonas ngai nde Vignette bozwe pa na nga donc stade de France retournement total mpo nauti koloba na yo ke 2e date ya stade de France en téléchargement sikoyo Charlie Gadima alata sikoyo kazaka obwaki na kazaka kote kuna kazaka ya kote ni kote wana ozalaka o wapi oyo ya kopa bawario bongo akolata sikoyo producteur lata sikoyo kazaka wana soki passage na yo lelo mpa na ngai ekutani na mission congolais moko ekutani ta mosu na ferigo ya siko azotala yo aza na rêve aza na détermination oyo ekosala ke emema ye esika moko oyo ekosala mpe bafanatique ne balongola esika nini balongola soni mpo baa na soni mais oui na rivalité parce que bino nde bozotia rivalité yango nalobi bazalaka barivalité kasi bino moto bozoluka bocréer yoyoka bagola te nde bana posa susi na bango mpe parce que bango moto balingi bamonaka bazomizwa bambanda te oyebi kala lere toka bana mike so otala bozolula mwasi mo na tv oyo mwasi na nga nabala ye seke okomi banda mobali ne mais omona ata mosu mobali ne place aza ayebi te ayebi yo te aza kutu kuna te mwasi yango kutu te donc tala kaka mais yo nde ozomona ke tala mwasi bamisano mpe bayoge fere na amonaka aza rival na fali bagolwa moto bamimonaka ke bazali bambanda ya ba warrior baza te mais nalobi bon kasi il faut bozala ta moko wana premier primaire moko wana deuxième primaire wana sokolobake baza premier primaire na deuxième primaire oyo ya deuxième soki adouble oyo ya première akokanga ye yo ozosala rivalité yo na premier primaire na moto aza na 6e des humanités ata adouble il faut doubler 12 fois
il faut doubler 12 fois. Première, primaire. 6 fois il y a première. 6 fois il y a primaire. 6 fois il y a 2 fois il y a secondaire. Il y a humanité. Non, il y a humanité. Donc 12. Pour Yokanga, Yozo, le bagage, c'est la mort. Pour un niveau, comme Maratine, niveau, on n'a pas congolais. Hein? C'est dit, Moutou, on est en 6e. Yozo en première, mais on va aussi sa classe, il y a moi. Il y a en 6e des humanités. À vous présenter à nous. Yo. Vous avez la première primaire. Vous avez dit, le bi. Yo nanga aussi sa classe kanzela moko. De ce que yo zomona ke les rasa tour le bosse examen d'état à Katani. Asa su yambale à Katani. Yo leki. Et puis yo les raison Katana wana yo zo le kanyozo hein. Yo peut faire le cas tout sans go doubler. Pour kangae. Pour ça doubler tamba moi comme 13 ans. Est-ce que au koki ko ça en comparaison ngwana? Ah, c'est Charlie Gadima. Mon rival wana ya exact. Ah, faire la rivalité fallait exact. Mais à Koki ko imiter ko zoa yango lokola modèle lokola référence. C'est dit faire référence wande fallait le roi modèle. Ah, on Charlie Gadima tayo moko. Ah, na le bien. A faire un peu la foi congolais. Bête la Wenge. Ah! A ça fallu le roi modèle. Bon. Bébé Chanda pas même ndembe belé. O ba sangana na batine ngwana na ba wendo. O mona ngode. O kanisi ke lelo a yo sa discussion na jibem pia. Pardon? Avec un stade. Il y a un lobby na yo tiko na ba stade nyo sa meta le biloko ni to sala wana. O kanisi ka ko sa discussion na we ranson. Donc de fois tout ça la ka makelele na epa ya ko salela yango te. Siko to mituna kezaka nini? Ingratitude kaka. Ah, ingratitude kaka. Soki passage na yo azotala yango. Nani yango azotala? Fait rigola. Pourquoi tu n'as pas na ye? Bagolo na tsa bone. Bagolo bo fa na bino kimia, botika fali azosala temps na ye. Azobeta Stade de France na ye. Bino pe bo sala makasi bo préparer ba événement oyo ekoki na taille na poids na bino. Eko simba nango. Voilà. Conseil à ma vie. Et Gogi a taille na bino. Et taille na bango za c'est ma casse. C'est quoi moni? Ils a c'est ma casse. Olobi na ngana solo na ba golo. On a expliqué. Na sala su ndenge nini? On a choqué to expliquer. Na choqué. On choqué bango. Parce que soki bango bazo yoka olobi ba longola bango mawa. So bakomi mawa po fali à Bédi Stade de France. Au moins il y a un problème. Bon ba yoka ba koma na mawa ndenge nini? Fali ana carrière ya ye à part. Na nzela na ye, na destinée na destin na ye. Na ba prédisposition oyo ye azana yango. Oyo ezali contrairement pe opposé na faire. Ndenge nini balingi faire na fali ba kokana. D'abord, baza même pas signe astrologique. Moko, baza date de naissance ya kokesana. Baza mbula ya kobotama ya kokesana. Baza na ba parents ya kobotama ba keseni. Ba lignée familiale ya kokesana. Pourquoi ba lingi bango ba kokana basala makambo ndenge moko. Voilà. Donc yana tina te batika carrière ya fali ezo sala ndenge yango etubotanga maki ya faire pe ko sala ndenge itanga maki. Donc batika na bango ko bundisa mayele pamba parce que goya okomela bango exercice mulai
autant mosusu bakoko résoudre te kasi parce que équation ezalaki nanu ya inconnu moko barésoudre te par la défense arena sikoyo lere okoma équation ya des inconnus x mibale oyo eza na nsima ya album na fiche wana eza kaka 20 ans de carrière te mpe eza de équation ya des inconnus tolobela 20 ans xx tomoni eza lié na babillet ouais so osombi billet ya 250 euros faut bakisa avant ba livrer billet ya 250 euros faut bakisa 10 euros ya billet ya album ya album ouais réseau zanini est-ce que fallait pour il a profité d'oteka billet nae koteka disque na mbala moko ce sont des stratégies mbala moko na nini po jour wana bimina batna na disque d'orto amina batna eza stratégie à vente na planète na disque de platine na disque de platine eza stratégie à vente bon soki moto azana e orienté moto a besoin assister quand na concert à Fali par exemple par exemple Golo anga ya pour la nini faut ba sombi c'est biso siko na technique marketing na biso ya vente to lié classe diamant catégorie diamant na or ezana CD mais CD za ofele te il faut somba yango okosomba yango de soko sombi yango achat ya CD za apart donc eza vente oyo bakocontabiliser na sol français mais namoni ndire ba toujours beza lipa mateko fele namoni siko mateko fele ya 10 euros yo somona mateko fele 10 euros soki Stade de France nde lipa CD nde mateka 10 euros ya ofele c'est que bino boye bazo ofele te ofele c'est que to changer na ba mona lingala beto sande c'est ça de femme lipa pour le beza lipa mateko fele lipa siko ni Stade de France mateko fele ni album siko mateko fele ya 10 euros ils ont fait ba la pour ba comprendre to en tout cas ngai na yebite yango siko ngala tuni yo na comprendre to changer ba terme mususu na lingala pe to sande de la compréhension yelo ko expliquer ba et tout ba otala biso no ba zu ba biete ba comprendre des citations ya biete na o la connaissance oyo za na parce que ba te be ba asombi biete na no awa na siffler pour na ba warrior news ya monde quatre catégories sold out. Courez vite. Épuisez-moi. La catégorie nyonso etikali. Épuisez-nous ça. Ok? Épuisez-nous ça. Au monde d'ailleurs moi il y a deuxième bord. Yango na lobi na yo. Épuisez-nous ça. Parce que deuxième stade de France en téléchargement, deuxième date. Mettez mon nom siffleur. Nassina Betty. Bavario. Voilà. Billetterie à l'attaque. Billetterie. Billetterie. Le Congo qui gagne. Pour terminer là, c'est le Congo qui gagne. Pourquoi tant qu'il a fallu les Afrique ils ont gagné. Ah, yo le Congo. Les Azou na Congo t'es comme en Afrique. Parce que au moment Roga a sali commentaire. Au moment ouais Nigeria comme nani Davido a sali commentaire. On est sous Congo. Sous Congo. Mais pourquoi ba Michel Congolais ba ça la commentaire te sur ya bon les loba te bele ba traiter que est-ce que Kofi Olomide za mutema mabe wana ya fali l'air ba voilà ça ta message l'air ba kokutana na yebongo batuna ngai naza Kofi te nakoya ko répondre na place ya Kofi
ndenge nini na mituna to na makanisi bango bazokanisela ye. Est-ce que bolingo ezala ata artiste po tisiko to mona ta wera te JBT tam susu kofite te linkolo ototanga ba message ya ba Davido nalobaki boye soki omoni déjà fondé Didier Masela na résidence ya Fali elingolo ba Jiba Zawa elingolo ba Weraza elingolo ba Blaise Aza elingolo ba Adolphe Aza elingolo ba Manda Aza elingolo ba Mpela Aza elingolo ba Ale Makaba Aza wana. Pourquoi ozozela bango baleka mutu na mutu abanda koloba atala ba page na bango ne ya la parce que baza content na Fali esika mongo be Fali yes place Aza yebike ba ve ba content na ye yango fonde ya ki kotala ye. Charles Kadi matongo ki la biso na suka émission na biso lelo na yo avant to kota na biso ya nini message moko ya suka na ba etu batali biso na ba etu baoze la Stade de France parce que le Congo qui gagne wana ngako na loba Congo qui gagne na moni ve Charles lobi non c'est Afrique maintenant c'est l'Afrique qui gagne vraiment ba etu oyo tam susu ba comprendre tâche na biso te et surtout son ami Charles Kalimana na posa natika ye ya loba poso nga na komo loba pe nemo na ndi ezala solution te mais on soutient pratiquement na motema mobimba Fali pour parce que des bandas la Stade de France ils arrivent à batutu nga na komo senga ku nzambe soka prétendre encore vina mona ya ngona misu nanga parce qu'ils a histoire moko na vie nde bato basala bamona ba Diego Kao nde ba découvrir la mouchi biso découvrir mon attendre fallait découvrir la mouchi de musique parce que en réalité on a bêti si on a bêti pour na Afrique mobimba pour na Afrique mobimba ba yeba ke continent mobimba et kozala na kati ya Stade de France. Donc, Congolais, Zimbabwe, Tanzanie, Burundi, Kenya, Ougandais, Ivoirien, Rwandais, Burkinabé, Sénégalais, Tchadien, Mauritanien, Marocain, Algérien, Chinois, Tunisien, Stade de France, Égyptien, Sud-Africain, donc Angolais, donc Brazzaville, Kwaniaka Congo. Papa m'appelle ça afongola ngango banda e bandi Lubumbashi tina Pointe Noire. Donc à travers ça déjà Brazzaville. Le 2 mai, ils ont bébé dans le Stade de France. Le 2 mai 2026, ils ont danger. En tout cas, à tout cas, on a quelque chose. Ça le fort aux ala. Ça dit toujours comme histoire d'Afrique mobile. Ensemble. Biso nyonso. Afrique mobile. Na habité jouana sur Zambeleni sur na itande wana parce que on va surtout africain avec surtout africain on a poto. Ah na olo ba poto na zolo ba France terre. Belgique. Hollande, Angleterre, Allemagne, Suède, Norvège, Suisse, tout le monde, Italie, tout le monde. Le 2 mai, c'est-à-dire, il faut François sentir que Paris est changé comme une noire. Donc, comment tu as besoin de sentir que mais tu as rebellé pour être dans mon coin. Et puis tu as rebellé pour être et puis par contre on dirait oh il faut
bayokango le 2 mai eza danger somme tout ce qui va puis na mambo ya Miss Vodacom ma Miss Vodacom rentrée judiciaire eza le 15 lobby nde rentrée judiciaire ezali nga na se nakomaki nakomeli mpe premier président ya cour de cassation nakomeli mpe chef de l'état nasali memo na bandi rentrée judiciaire ekozonga lobby à partir ya rentrée judiciaire nde tokolanda sikoyo totala évolution ya dossier ekoévolue ndenge nini avant babima vacances judiciaire ya Noël toyeba baopesa biso déjà décision toboni po ngai mpe nazozela nde décision wana po nazwa moyen ya kokende ata natala Stade de France nayebisa nakangami awa tro nazosamba nasambi mbula na mbula bosisa ebima ata awa kaka avant tofete bonne année comme ça nazwa moyen ya komona nazwa moyen ya komona Stade de France Stade de France wala ya danger ya mystique batrouble ekoti na bafamille ya bato ekotela nini bitumba bopesa mbongo nanaki Stade de France bapesa mbongo noki Stade de France okesani ye mabe yo pesaka 3 kombo neti tobakisi tokoma oyomi 4 mpona bakombo en tout cas à tout seigneur tout honneur Fachi Beto Mukwantombolo ya maman Denise Nyakir Jésus Noël Jege wa domaine Jesus Excellence Bob Amiso awa sikoyo napesi Claude Tshisekedi Kalubi mon ami napesi yo mbote napesi mbote na Luki Lukunku Maître Serge Moussassa Président Doma Kobo Maître Kams Nankumu Manda Chante napesi be Kumu Manda Chante mbote voilà Tintu Samuela Che Guevaramente l'homme de Santa Jean Goubal Kalala Lodi Moukaba de Mingongo plus Monsieur Bio voilà merci beaucoup merci na Charlie Kadima na bige a Congolais le bazu énormément matière makasi merci na Amisi Nzao ya ba Messi Amisi Nzao ya ba Messi garçon de ligue Amisi Nzao na pesi mbote mon vieux mon oncle na pesi énormément mbote Amisi Nzao ya ba Messi Amisi Nzao merci beaucoup merci énormément na Maréchal les surveiller sa mokolo restaurant yolo ezo ye na tikala kaka na ye Maréchal merci na yo merci beaucoup na koda mboka ya Willy Musheni fondation Willy Musheni na pesi énormément mbote mon vieux atika bana Congo te atika biso jamais fondation Willy Musheni songa bana Congo merci beaucoup merci na Richard Tessa merci na petit temps Jonathan Balogs je nous ai apporté encore vite au Koutel Mokolbogo et invité mon souci. Merci à vous, bye, à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.